autre scène émission na biso émission na bino émission oyo ekobetela lisolo ya théâtre et ya cinéma congolais to promouvoir culture na biso désormais autre scène awa na De La Foi TV chaque samedi na 14h30 olingo ka lisolo théâtre oyo ka lisolo nani abanda théâtre na RDC bozé ko tuna rabi ndenge nini autre scène tozomona susute yango oyo na elibino autre scène awa na De La Foi TV to beta lisolo à vie de loin, to beta lisolo à ping-pong, to beta lisolo à mangobo, ya koko dianzombo, to beta lisolo ya noko mafura. Et ça, moi bien. Chaque samedi, na 14h30, vous appelez tôt. Hein, tala De La Foi TV, okomona autre scène. Bandeko nyonso, ba Congolais, oyo nyonso, kinoa nyonso, chaîne na bino yango, De La Foi TV. Une chaîne de la foi en Christ, babi, une chaîne, une foi et un Christ. Kuzapete, une chaîne de la foi en Christ, émission na bino yango. Bandeko balandi émission na biso mbote sike zwami bino baye bovota biso na premier tour bino be bolingaka autre scène émission oyo essaye la biso promotion ya culture na biso à travers le théâtre et cinéma à travers autre scène tozo promouvoir culture na biso tozo promouvoir artistes et comédiens to beta lisolo ya artiste ndenge ezalaka lelo nani esengo yo ya bandeko moko Ampandi nanga c'est un artiste bolinga pe mingi bolandaka ye toyebi na kombo ya pasteur patron papa Serge pasteur patron bonjour. Bonjour Ndegonangai Boni. Très bien. Santé kitoko. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Nzamba osunga biso tozo vivre. Et bien que la pandémie est là, mais ba rescapé la pandémie biso ba oyo na mawanzambe tozo vivre. Ouais, c'est très bien. Tobeta lisolo na pasteur patron awa toko permettre boye ba parcours naie pourquoi ça la théâtre après toko sola to miko sa ba analyse ya théâtre ce qui ezo futa so epeza avantage kana mboka oyo elongo na pasteur patron bato balinga bengo mi pasteur patron to sola on te ba kombango uta wapi mais mutuna ya yambo nini etinda ko sa théâtre pour banda théâtre onde. En fait, théâtre, ils ont une passion. Nabanda kolinga théâtre de loin. Tant on a otala baba mangobo, na yo mona type moka bimaka le vieux ngalufar. Banda obenga ye wom radio. A bete loko moko na TV, mbiri mabina masoni, mbiri bana ba Congo. Natalango je l'ai apprécié. Et le coup ezaki passion déjà tout jeune ozala ki so moni biloko ba mangobo basali na TV bino pe na coin na bino bokei bobandi pe ko mekola nde bango banda osala et les gens appréciaient. OK. Tangu age ko pusana na moni le vieux ngalufar na apprécié ye hein na badi pe ko beta ba biloko ne wana ba biloko ba monka biloko ya ba wom radio tangu na sali yango esalaki que batu ba osepela mais nazaki na vuna no ya osala théâtre te. OK. Et par après na ye grand frère nanga mokaza na Luanda lelo ya Paul Mbunga bango bazaki na compagnie Lokombe na Kiri Maloba. C'est ce vieux là qui m'a donné le goût du théâtre. D'abord, c'était le théâtre professionnel. Donc vous avez commencé dans le théâtre professionnel? Oui. Nazwa formation à Paul Mbunga. Et puis, na y a Don Diego Nankaka. Il y a le super metteur en scène de Rosané na Congo. Il y a Don Diego Nankaka, na les Rocado Mayas. Et après... Tant on a eu un théâtre professionnel. Tant que professionnel, on a professionnel. Non, non, nous sommes professionnels. Théâtre et salle. Français. Voilà, qu'on joue en français. Voilà. Tant on a eu Kuna, il y avait un ami, on a fait un Luanda. Papa Ezoka na ebité soke belé ba yebiye abanda ekoleka na RTG na Delta Force na Papa Lobé voilà voilà pantalon munene boy voilà ye wana yifi un ami azaki mwaza bon
jusqu'aujourd'hui aza moninga nanga ndeko nanga akendaka Angola de ta force akimi azonga te ti lelo te akima te atikala nde na Angola. Ah d'accord. Ti lelo aza moninga nanga tokoli ne ensemble balabala moko nga na lupango ya liboso bango na 5e parcelle donc toza bima ba vrai ami. OK. Nde ye aye ko intéressé namonaka mpe mwa talent ezali yaka tosala na biso théâtre nde tobandi kosala théâtre na bumbu nga aza mwana bumbu na bumbu bato bayebi na Kiri na kwa Birmanie. D'accord. Papa Koba mwana bumbu. Ouais. Et Serge Pasteur Patron mwana bumbu. Tatuka Lombo mwana bumbu nde tobanda na bango. Tobanda na bango sous le coaching ya Ibara Premier Fabien Kikilombo Kikingombo plutôt. Nde tobandi kosala théâtre et puis tobandi ko yekola. On a eu le temps d'apprendre parce que na outi na théâtre professionnel bon tout bien en bongo na théâtre ya salle na ye na théâtre populaire où ils a basé sur l'impro improvisation nde konanga il faut kota na milieu wana nde tant on a kota ki na milieu et c'est là qu'il faut na apprendre. Là-bas vous avez des textes, vous venez vous répétez par rapport au texte. Na outi kuna na ba texte na ye koto n'impro na outi na ba norme mususu il faut na créer ba norme mususu esika esika na côté norme ezate norme ezate loi ezate ibudiki beta ndengo lingi bon mais eza cadré. OK eza ka cadré eza te ke beta ndengo lingi osala ngo na buzo bate eza cadré. OK sous le coach ya Fabien Kiki Ngombo vieille Ibara lelo akoma policier vraiment félicitations vieux Totozwa ba expérience ebele. Okay. C'est par là que na yekoli pe moi mingi à un moment donné de la vie ba responsabilité pe na inanga otika théâtre. Na inanga otika théâtre. Déception zalite na théâtre mais hôtel ga responsabilité dobe moi. Non, déception zalite. Ah OK. Déception zalite. Na inanga otika théâtre. Natiki nanga théâtre, natiki théâtre. Et après, c'était en l'an 2011, l'ère Baboyaki, artiste Moussoupo Basalara, c'est Sabidimbu, Oyebi, Napoto. C'est alors que mon vieux, le producteur Major Bissadidi, par l'entremise, il y a Ali Mampou, il y a Oandao Komana Major. Ali a eu au Benganga, vieux, bon, Talaka Masolon, on est kende bien te, Major. Azaki na posa artiste Moussou nde en train d'attaquer Yovier na bengo Ali c'est mon petit. Okay. On a eu le temps de l'encadrer parce que là biso tozaki na groupe na biso na bumbu nde Ali ayaki kokota après biso. Donc azalaki petit frère moko oto yambaki bien d'ailleurs on collaborait bien déjà kuna na groupe na biso ba na bumbu. OK. Et alors bon na ba na bumbu manager pe azalaka kuna. Bon manager azalaka na groupe na biso te. Ah. Ma manager l'air a bandi ko la théâtre c'est alors que tant que j'ai sengo wana ke na groupe sans souci. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc Ali muta coach na monde njonzi. Ali muta meminga et pas major. Nanzela na ye. Tangu na ye oyebika ande masolango ezalaka au koti monde sika il fallait jouer avec Via. Queen Mada. Bango basala déjà nzonzingi. Yo koti monde ngo sika premier tableau. Ebela ba lacune. Ebele a ba lacune. Mwandam wa ozwaki na théâtre professionnel, mwandam ozu na théâtre populaire, l'air oye okuta na monde moko boye. Oyo il faut créer pe sou makambo asika. Premier tableau, lacune. Ah, bozuye wapi mwana bumbu oyo bozuye wapi ba lacune ebele. Voilà. Major a fâché. Oh nani wa yelinga, ebelo côté. Allez, c'est Major Abi, Naebi Viewa, Nabotikae. Nabimi, va corriger 3 fois, Nabimi sur scène, Naye, Naliboso, Napemi, Basali tableau, après, Baye Ozongelanga. Deuxième tableau, on a modèle Nabetango, Major Abimi, Libanda Kebeta Maboko. Oh. A petit Ali na mepekabi mutubwani boye na yaza danger a papi babilo on appelle si danger c'est alors que nous allons accepter dans les amis du théâtre. Ah d'accord. Donc
baboya nga na premier tableau deuxième troisième tableau ba apprécier nga tango pièce et poto nazwa des milliers de félicitations. OK. Félicitations pour ça. Major a benganga plus de 5 fois sanga bi l'équipe poto endimi yo donc nous allons ndimamaki et c'est alors que na kotaki na les amis du théâtre ndé ba producteur mususu ba moninga ba boneti ba remi ki lola ba moninga ba benga na film na bango na meki ko jouer dans la mesure du possible ndenge na mwandambu na yebeli et puis côté zalaki de tout le pasteur patron à part théâtre classique vous avez aussi là na groupe na bumbu yo travaille na groupe mususu te qui non on a eu à créer un groupe avec Delta Force. Delta Force ouais na ba ezo kabiso nyonso on a eu à créer un groupe on a un groupe Delta Force. Ah d'accord. On a équipé secrétaire général mais bon mais à un moment donné de la vie natika ki na théâtre natika ki pour na ba responsabilité. Avec Delta Force vous gardez de bonnes relations? Des très bonnes. Des trop voire même des très bonnes relations parce que Tobé Banate et Laurent Moropété mais na tika ki théâtre pour na ba responsabilité. Au moins à côté moko vandi on dirait on voit rien. On dirait au côté. On dirait Delta Gam Tazolia. Té, nga ça qui secrétaire général et puis chargé à relations extérieures. Ah d'accord. Donc tous doit marcher à Diami ngam na kendaka na yeba comment est-ce que côté banda au kota. Tous doit marcher mu ngam na kendaka. Donc cela voudrait dire quoi? Que le besoin était trop grand par rapport à ba avoir revenu oui. Donc ba revenu za muké mais besoin za munene. Ça moi si aux bana mi balé lem su mona moko il faut satisfaire bango donc besoin et comment aider voilà revenu et zamuké. OK. Ndé au choisir nzela musala. Mando luka musala ou luki musala ou zui musala ou bandi osala. Et maintenant la façon dont vous faites les théâtres, on peut dire que les besoins et le revenu et ceux qui n'ont moins ndenge mosiko. En fait actuellement Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Par rapport il y a Ezueli ndenge tozozwa ozomona peke ozomeka dans la mesure du possible ya kosunga famille ya koaider musala ozo sala ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Nous allons nous reposer un peu en suivant cet extrait de théâtre de Togolanda Papa Nabiso pasteur patron. Et extrait comme pasteur patron et je pense que c'est un extrait où Coco Demazo proposé biso donc tout mes cas qu'on vivre pasteur patron en œuvre tout lundi bon tous on a tout na biso. Non mais on a papa je suis vivant. Ah beau frère depuis la 6e classe bon on a gradué on a informé. Et bon, nous sommes vraiment on a 8 mais maman n'a abundara nae pena pour la salle et puis nae sa petite sœur nae sa kembala mingi pesa moi ne pas tata nae pesa moi na mais bon bosso là non peut-être avoir changer mécanicien pour nanga naebité Léa pesa ngai Naomi nalingi akola na bandeko ne ba kuna ba yeba na balingana sho c'est ça mon souci nazo ngateke ne bozana bena uyu ka ben Naomi ndinga vanja nyoka maka azanga lipa ulia na tongo na opesa ti oza ba msobota kunati okanga Naomi pwani ngano to soka bona kaka mwana tsana kasoko yewe otala mwana esi lozinzelo kena yo elo nini na kopesa mwana ngati na boyi na lobite ke mwana souffraka awa na kasi na na repete malona je n'ai pas dit Naomi a souffraka te mais na biki na lingi Naomi akola pembeni na nga na bandeko na ye mais zala libre mobali mso akomona na awa bali ozana mwana Naomi na ukanga bona bala oui telo mamu bali na mwana tika ozala libre na ngoda la libre ya nini mwana ngasa comme des jeunes filles yo mokolo baka toi tu m'appelles c'est auto mwana na yo mwana na yo tu m'avais dit ça na boy siko na boy na changer makanisi mais au boy tu gagnes quoi bovanya tu gagnes quoi siko yo ngozo epani mais azala élevé na compte ah ndezo boka mabe ngana za patriarcat na lobi na sina bengo na so mboka lipa na sa tsoke na mi ala linzala na sina bisa bongo te ya so tsika biloko signale ngana na opesa mwana ngata okete uzana ba msukuno bokola bango sika tanki na kana ye moko na pesa bongo na tika na nani na tuna nana ye ako kobota sute bon
tika na tsoni nanu ke je réponds ngana tsozo ko kama kamte ko tsoni ne baby nango so la ngozo de zo bro yep ça na vérité c'est quoi au juste c'est quoi Beau frère bon ça va moni mwana ba wele la kayete nga moko na yebi na ko na petite sœur na yebi oni na ko yebi ça y est je crois la fois prochaine so voyez on peut ça au moins na yo mais nasi na bala ko tsaka ngomte mater ta ko zongela o tenga ina saya o zongela o tenga beau frère beau frère yes je peux ngana zo yo na zone erreur o zongela erreur erreur makasi na regeta ko na bimana yo botat yo mtokana mo botat nini ne beba déjà wana okosa di boma na kwa ka ndeko na kosa na ngai sia leyo na zongelo ti ata to tika biso mi bana mokina sai na kosa ma pandre nga leya siko yo ko pandre me ngana ko linga meme na avion na bola njoplop na ocean bofona yo ngana ko tsomtema na hotel kende nazo ke yesa osini na ko frère obengele bengele na kombo na ye na kisimu tema Naomi azamona na nga na lingi Naomi a vivre pembeni na kosi taba cartouche sia bodana la rodame tozana ngoto na nza te ta congeler biloko ya na kati oyoki plein mapeka ezaka biloko liet ça va mapeka c'est bon na ko peso no ni bozo pimela nga mona na peso la ana ne loko na peso wala nango na peso ni 2000 francs toke ni bana ko peso 2000 francs mais so ibo voga diete pona mwana nga elo te mona merci beau frère 2000 francs teno biso oyote ki boko lutu loka 2000 francs oteki ki ya na yo non so wela 2000 francs est-ce que ngana wela beau frère nga so wela te sama beau frère na ko pesa tout moment oui na ko tu sais musala te parce que yo na moi sini ex beau frère na moi sini yo zaka non oza moi sini na ye ndimaka mo azanga mabota mwana ope ya yo tala mabote eza balia ne pao so mina tika bakoma ta 15 yo pe dia mobima zoba moko elobanga tana o micro vorien pe eza yo oratsenga mbongo likolo 2000 francs okumisa 2000 francs na peso 2000 francs oyina peso 2000 francs na senga ki obana tongo pesinga te usipi ko na pesa yo osa na oni pesanga 2000 francs na jina yo ba nene bo kufeli ka kolela ba 2000 ba 1000 francs OK beta dame na OK tika demande OK ebele abatu to koyi koloba ke musala oyo ndenge ezali en fait to sala ka musala moko noble un travail délicat mais le mal pour nous est que le travail ne paye pas il faut tarabi sauter parce que oh to zwaka na musala to salaka et kokanité c'est à qui la faute aux autorités ou bien à vous les artistes parce que vous êtes responsables et bien on est démarche pour que makambo change neti botina kuna tunote que soit moi nga sa théâtre ce qui on dit yo mo papa ozolela bon moi na so asali boko so na na etimbo en fait la faute est partagée l'État doit nous réglementer hein deuxièmement les artistes doivent se prendre en charge. Prenez-vous en charge. Vous savez, dans notre pays, on n'a pas de producteur. On n'a pas de producteur, je dirais ça. Parce que dans Moussala, Nabiso paye peut-être Bandeko, Basala, théâtre français, peut-être un Bango. Mais ce qui l'État a réglementé, Bisso, a fait Bisso bas normes, et puis a sécurisé Bisso, je crois, on doit vivre dans Mutoki Nabiso. J'ai donné une idée que les artistes et comédiens doivent se prendre en charge. Bangomoko par exemple. Dans le fief des artistes et comédiens au Gomona, tu as plus de 10 000 artistes et comédiens. Et na côté wana, ceux qui artistes va se donner confiance, va créer une mutuelle ayant trait d'une banque, une mutuelle de crédit, ayant trait d'une banque. Ceux qui artistes et comédiens, Moko, il faut contribuer $1. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Eh bien oui, il y a mon sayote. Ceux qui artistes et comédiens va se donner la confiance. D'abord, nous nous sommes méfiants entre nous. C'est ça le problème. Apparemment, vous... Voilà. L'État doit nous réglementer.
Hein? L'État m'a comme Or, le ministère des tutelles n'a pas une idée sur les comédiens. Or, le ministère des tutelles a coquille réglementé biso, a pessi biso une voix. Par rapport à Oyo hier, il faut décider sur les comédiens. Mais comme le ministère des tutelles n'a pas l'idée, vous pouvez aller vers lui, vous lui apporter des idées. Comme ça, il peut en avoir 5, 6. Savez-vous que la sagesse du pauvre est négligée? Ce sont des proverbes. Ah voilà, merci. On peut continuer? Allons-y. Merci. La sagesse du pauvre est négligée, peut-être pour sa pauvreté. Mais je ne pense pas que la sagesse et artistes et comédiens congolais a négligé. Vous êtes partout. Vous entrez dans les maisons de chrétiens, des non-chrétiens. Oui. Vous entrez dans des maisons des autorités, des Oui. médecins, des prêtres, Oui. bon, sauf les fous qui n'ont pas de maison peut-être. Oui. Mais ces soucis-là, ils ont une futilité. Dernièrement, Rabbi, Gabriel Nadiana et Yindi. Ah, Gabriel Diana et Yindi, là vous êtes meilleur. Nani, a violé. Mais pourquoi comédien à communauté base n'est comme une futilité? Par contre, Makamba Coroné, n'a moni impact sur les comédiens, sali. Mais au moins, on a caché bimi ba musicien, ba ozwa mingi ko les gabno ba comédien. La sagesse du pauvre est négligée. On doit d'abord se prendre en charge et te faire valoir et le côté au sala. Hein? Et ça, batumi balé, netingana yo to vandi boy. Bakabeli yo $100. Bakabeli Serge P $100. Mais tu vas comprendre que yo ye lobby. Oh non, en tout cas, boli misanga mwana belaki na ozanga $20 pour me mener à l'hôpital. Faut que ça nani. Merci beaucoup. Dans faut il y a comédien et moko. C'était patron. Mais tout n'a été sur gagner une carrière na yo. Mais par rapport à la carrière non dengue qui est Ozomi Belanine, ça promet ou bien ça va déjà ou bien tu te dis que je sais une chose, Dieu paye. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je n'ai pas encore beaucoup gagné, mais dans le lingue na vivre, ça me suffit. Ça promet. Qu'est-ce que mais ils ont promettre que lobby n'a reçoit ebele. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos sœurs Diana et Gabriel par rapport à la polémique au bazo ça mikolo na YouTube na réseaux sociaux? Bakunda hache ya polémique. Bakunda hache ya rancœur to ya haine. Basa musala oye ko honorer bango. C'est ça. C'est ça l'essentiel. On m'avait informé que vous avez totalisé vos 50 bougies. Oui, bien sûr. 50 ans d'âge, ça s'est fait. Eh bien oui, ça allait se fêter, mais malheureusement, on était dans les confinements de cette pandémie et troublé le monde. Donc, et les cas qui bongo dans la méditation. 50 ans d'âge et combien d'années de carrière? 28 ans. 28 ans de carrière. Félicitations pour ce que vous faites. Amen. Amen. Je le reçois et je dis Amen. Merci beaucoup. Et nous, est-ce que contact au SAP groupe Naumoko parce que comment je passe cette idée. Pourquoi? Parce que nous avons une idée. J'aime mes enfants. Na banananga, na baleki nanga o nakuta na musala oyo misupe ba banananga benganga papa. Omoni Serge. So na ena groupe mutu moko boye. L'apparence que je donne. Eza ko ngane président groupe wana. Bato batala ka ba monaka. À quoi bon on a créé ce groupe? Ah déjà dans cette influence. Mais vous pensez pas que vous savez banana yo mokolo mangwa o totika biso personnel José de Londres vraiment banebele ba mama loso bato balinga ba koma loko anga ba approchanga zape na baleki ebele na pesa ba conseil sur le travail et les lots bazo évoluer bien. Ayo moko olandela kati lobi pe en fait c'est un travail dur. Ne baba esengo ezaka bimaso ya pembe simba bakoko yango na bimi déjà sur na théâtre siko. Eh ben ouais na baleki on appelle ça ba conseil na op na encadrer na musala ba boti ebele. Vous savez
po ani bato balinga bazala bakonzi kasi babaka mutu moko talingi kozala subalterne kela zala nanga kaka mwana mosala mwana moto ato métier libele na butu na ntongo akolamuka otuna wapi mama soki bato nyonso bakomi bakonzi nani tokozala mosali tika baninga bazala bakonzi biso tozala totika baserviteur totikala baserviteur ye flata nango ete osala groupe je pense que continuer nebouyi et ça bientôt tozali komona mingi na tokanisa mais ça fait un temps tokomona osusu te le secrétaire général de la fondation Toto Kanissa. Pour le moment, je suis le secrétaire général de la fondation Toto Kanissa. Donc, j'y suis. Vous avez en flèche, mais depuis un temps, JP Massamba, on dirait... Non, c'est seulement le temps qu'a pris le confinement, l'annonce de cette pandémie. Et ça a un peu bouleversé tout le monde. Vous savez, la Gombe est fermée, voilà, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que Pasteur Patron peut dire à ses fanatiques, à tous les amis qui nous suivent en ce net moment? Nalinga bino. Yango na sala ka musala o bino bo sepelaka nango. Eloko moko na okosenga bino kaka. Bo sambela pona biso ba oyo. Toza ba homme public. Musala to sala ka ezana ba ambiche belé. Bo sambela pona biso enfin que nzamba batela ka biso. Mais pona nga Serge na kolinga bino pe na kosala bino ka musala malamu afin que bino bo sepela parce que bino nde bo sungara biso pe bo lingara biso. C'est un peu ça. On est pratiquement à la fin de notre entretien. Je ne sais pas, les dédicaces, il y en a? Ah, ok, allez-y. La charité bien ordonnée. Ouais. Maman Solange Ngouma, salut. Salut à tous mes amis. Salut à tous mes frères. Je commence par mes enfants. Yanela, Margot, Keren, bien-aimée, Sarah, Juliana. Beaucoup d'enfants comme Yatania, Albright, ainsi qu'à tout le monde, je vous salue. Je salue mes amis d'ici et d'ailleurs. Sizasukama, Puissasa Mikili, Willy Mbouilou Koussa, Mastananga Moutunanga ya Kati Doudou Munti, l'entrepreneur, basé Béné. Moi, je salue le sénateur Papi Diambouane. Le sénateur Papi Diambouane. Papi Diambouana. Azar. Le sénateur Papi Diambouana, petit frère propre. Il y a Viena Edjino. Na salué Bino. Merci beaucoup. Pasteur Patron, merci au sénateur Papi Diambouana. Là, je pense à ma mère Méline Zemba, Motema tous Pépélé Ambetolo. Fiston Bassin de FB International. On est pratiquement à la fin. Merci beaucoup à Dominique. Allez-y. Salutations Yasuka. Na pasteur de la foi, mon pote, mon ami, mon collègue, et puis mon pasteur, ainsi qu'à toute sa famille, comme à maman, Tina Bananyonso, ainsi que Bananyonso, il y a CFC. Angèle Kinkela, fils Kinkela, Iguette Kinkela, joyeux anniversaire, Mbotamela Munayo, Nabosanité, Motema Mak Lema, Ariachou Lema, joyeux anniversaire, Pepa Nayo, Sanzango Silinante. Merci par nous pour l'anda épisode de l'Ezaki émission Nabino autre scène. Merci et pas Koko Dema Oazasime Abilili. Ravi Mavinga. Merci. Mitune Silité très prochainement. Togozonga na Olisu surtout si ça m'a sauvé. Pas de blême, t'es mon frère. Merci. Merci.